bandeko tozali lelo na émission maman avec Limchemo maman Yezu bomoninga lelo nazana mupaya awa na yebi komoni eta komi présenter moko bokoyoka nini lelo nazu mupaya oyo mama na biso oyo kombo na yo nani avato banda pesa libondeli muke epa nzambe mingi te muke kaka nzamba yo kaka avato banda émission. Merci Seigneur Jésus, nazomsi merci mingi epai na yo po yo zali nzambo yo bongwani te yo zali nzambo salaka miracle na lolenge na yo papa. Merci na mukolo lelo dimanche na yaminde konanga mama Rieti ayo kotuna nga ba interview awa yango noko zongisa merci mingi papa na tango oyo na yeko bengana nyonso ya moyini sata ya diable oyo nyonso za na kati ya mboka oyo ko bunise ako détruire na bengani au nom de Jésus na komo na Yesu. Papa yo ne okelanga na mokili oyo yebi tina papa eloko ezanga tina yo komisaka ngo tina papa yawe kolo na tiki bandeko nyonso o baza na kati ya mboka na biso Australie ba o baza na kati ya mabala na ba famille na makamwa ndenge na ndenge mikako tuno ezali ko kota na kati ya ba famille ezali ko détruire na ke ko bengana ngo na kombo na Yesu za na musika na kati ya mboka oyo muyini satana za la musika na kati ya ndako na nga na kati ya libota na nga na kati ya musala na ngai papa na bengani au nom de Jésus papa yondo komisaka eloko ezanga tina nde ekomaka pe tina yawe kolo ezali na mayele na yo na makasi na ngai moko te na aliko sala eloko papa na makasi na ngai moko na kokoka eloko te papa yawe kolo mene na bolingo no na nguya na yo papa na volonté na yo papa tika eloko oyo na lingina banda na sanza ose na bandi papa ekene liboso yawe ekene liboso papa yango ne kozongisa merci mingi epai na yo nkembo pe lukumu pe machanzoli ezonga epai na yo. Merci Seigneur Jésus, amen amen. Na banzi tosisi kobondela ma okopesa kombo na yo balandi bayoka kombo na yo oza wapi na mboka nini oyawa ndenge nini muke kaka poto avancer nelo tozosa. En tout cas bandeko napesi bino nanu mbote na ba client na ngai nyonso o balingaka ngana o balingaka ngai te napesi bino mbote kombo na ngai ya mbotama ya libuma mama na nga kombo na ngai ezali Ntumba Mata mais lelo babenga nga mama ni ngai nazalaka na Australie na bana na ngai nasalaka restaurant pendant 7 ans likolo ya koyamba ya kokaba nde yango bapesanga kombo Mère Aniti Mambote mais kombo na ngai ya botama libuma mama na ngai ezali Ntumba Mata nde lele koma kaka mama Ani kombo na ngai eza mama ni Mata. Ok, merci maman Ani boki maman Ani ami présenter kombo neza maman Ani Mata maman Ani lelo obengelinga tina likambo nini obengelinga mbangu na otipenza musika na komi ya obengelinga ipenza tina likambo nini oyo obengelinga lelo awa yebisa balandi nyonso ya Australie ya monde entier bayoka yo na banzi obengelaki nga liboso tosala émission pona agence AM plus ya maman Ani nde toyekolobela lelo yebisa biso moi eloko mukia nini obengeli biso abamsu balanda. En tout cas bandeko o bazali kwa na biso ngai na mutabengi mama Riete Chilumbu Shemo na bengi ye kwa bandeko boye beloke azali ko salama awa na bengi mama oyo azali ko filmer nga po na agence na ngai M1 agence AM plus nde yango tozali musika po na agence o bandeko eloko na liko sala eloko oyo tozali musika biso tozala kola bato ya Europe te bandeko na sali eloko oyo po tozwaka moye ndeko nyonso akoka kotindela ndeko na ye oyo aza na Afrique moye eloko nde yango na sali agence oyo po tosungana bino bosunga ngai pe nasunga bino na tie kilo na $8 1 kilo na $8 1 kilo na tie na $8 na lobi yango avant conteneur na ngai bato nyonso baya kotika biloko les premiers 7 mois ti les 15 baya kotika ka biloko kilo ezali $8 na tango boyali koya na biloko na bino koya na mbongo na bino pa mbongo wana yango ekosala ke esala musala po bino pe awo bosepela bandeko pe o baza na Afrique pe basepela eloko nyonso za nango boya nango ekokoma bozala si repa ya ngai mama ni na tie mbongo oyo na maboko ya Nzambe ozana mutuka yaka kotika ozana sani ozana eloko nyonso yo ozana ngo oyo zomona a ezana tina te bandeko na Afrique ba komona ngo kezana tina biso tozana pass awa kwa ba agence ezali te bo soutenir nga kwa eloko oyo ekene liboso eloko oyo emeka kofongwa mana batebele kwa to sepela bino nanga elongo ne yango bomoni na bengi mama Riete na kanisi moko
mama Arieta kotuna nga na kopresente mosala oyo nazali kosala. Problème exacte maman ni toyoki yo maman ni ailleurs abengi nga mpona likambo na conteneur. Abengi nga mpona likambo ya conteneur oyo nde toyeli awa na bandeko bafani na mboka na biso ya Australie awa. Na sima maloba mama ni olobi okotia conteneur no mukoloni. Na kotia conteneur les premiers 7 mois. Wana na tiki temps na 15 jours les premiers 7 mois ti les 15 7 mois. Mutu nyonso aza na eloko aya kotika. Po yango nde ekotala na kotala quantité ya biloko ya bakliya na kotala pe quantité ya biloko na ngai wana nde yango ekopesa nga mayele na yeba na kozwa conteneur boni na kozwa conteneur